MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Bon dimanche la MIFA, certainement vous allez très bien. Moi je vais par la grâce de Dieu, bandeko babolingo quand on est bisabino lelo et mokolo na yenga trobeta masolo ya basantu. Prophète Joël Francis est dans ses aventures et boyebi Joël azamouro azosala mikolo yo batu bayebi singa batu basili baluna mama pourquoi ozobenga ye prophète. Bandeko toloba nini sikoyo ye aza prophète toloba nini. Prodige vidus. Et il avait parlé au nuage boyo kaninga zoloba prodige. On avait parlé au nuage et l'avion est revenu. Arrive à l'aéroport, mon avion Kenya Airways part. Je dis non. Je suis un dieu. Mon avion revient. Mon avion Kenya Airways, il revient. Quelques minutes après, on a annoncé l'avion partait. L'avion n'arrivait pas à percer les nuages. L'avion doit atterrir quand il y a un problème à l'aéroport la plus rapprochée. Il va atterrir à Kigali. Et ce pilote a dit, on va rentrer au Burundi. Il ne savait pas qu'un esprit supérieur. On avait parlé au nuage et l'avion est revenu. On avait parlé au nuage et l'avion. Il avait parlé au nuage, l'avion est revenu. De fait dire, avion c'est Kenaki. Il y a le binaba nuage, avion est Kozonga. Oui, qui n'a expliqué que avion va nous repercer ma patate et Kozonga parce qu'il est Dieu. Ok. Et l'autre fois, n'a pas été le solo prophète Joël a eu sa témoignage qui a changé qui sexe. Il y a moi dans la catalibumu ya moi si. Maman na bota karabasi basi. Et il a changé sexe, moi na abima mobali. Et moi na a changé sexe et changé qui. Bato ba bi famille on a balobi za lokuta, maman na bote moi na mbali ta bote moi na mwasi. Et na lobi boye. David azolobe. Et quand j'étais encore une masse informée, na libu moi maman, mes jours étaient comptés. Destin nzambe na vie à mutu. Et ça l'a déjà ce qui fait dire zemi mon côté ça fruit d'hasard. Si comme ma mari sora zaina admettons qu'il na époque wana bazaina babenga onene babenga onene bazaki na ba scan auto sala o babenga onene na français babenga onene si moi ça na semi échographie. Et que moi na libumu na ya mobali ga na besoin moi na mwasi siko pro akuta na prophète Joël a ebisi que non na lingi na moi na mobali te anga sa ni a changer zemi yesu abota mama na mwasi siko ce que ça faisable tout possible mukile nge bika en fait que des bêtises ngande na abona na mwasi c'était dans les plans de Dieu il faut na za mwasi parce que j'ai une mission et ouais sengeli na sala na accomplir na sena moi selon plan peu volonté à Nzambe. De même toi qui me regardes, de même l'autre est là Nzambe asalaka RRT c'est Dieu au fait ne muta déterminaka moi na robimani na libumu c'est vrai science le bana biso ba chromosome mobile machin tout ça mais ezala Nzambe ezala Nzambe zanoli kambu ya chrome ya mobile te ya science te ezala Nzambe. Pourquoi? Parce que même si botangi na Bible batuloko la ba ana ba annonça bango batuloko la ba komone mama na mwana onani Samson papa na ye ba annonça anja ko annoncer que okobota mwana mobali mission mwana neza ko ya ko délivrer Israël na maboko ba yini na ye siko admettons que mama na banaka kobota basi pardon mibali e kalingai par exemple mwana moi ça coûte na prophète au fait bande konanga eza mo eza passé prophète Joël Francis batu balobi na tuna yo lokola yo zanzambe neti yo zanzambe oza na pouvoir recommander parce que na vidéo a changer qui sexe moi si oloba kike il y a de ces choses là nzamba tiki la bino bonzambe to pe bokonzi pona nini ozoko ko tia moi sino zemite Joël Francis pona nini semeki national ti le la zobota te neti yo zanzambe neti yo commandaka ba niage avion zongi o changer ba sexe na mabuma mwasi tia si bien ezemi botia ta mapasa poto ndimaki bonzambe na yo
Moi, ce n'est pas te pourquoi. Bolina bien te bon besoin banate. Je ne crois pas. Une fois na mona mutumo wa pika na kaba réseaux sociaux na ba vidéo na ebité sur TikTok sur wapi. Obota mukoni ni kako yiko binaka amatisi commentaire wana chenzembo moko ezolobake mabota nzambe mutapesa kate mobile na zanzambe. Joel yo anzambe. Cha sibiani zemi. Cha ezemi mapasa. Tozima mwana moko boti se potondima. Denile salobaki yango. Boy bisa eso aza profeta chazemi potondima. Honte à vous. Babilo boko sala boko fingi sa kombo nzambe. En tout cas so bobo ani te kozala pasi pe ma. Prophète Joel, pour n'avoir certainement au kanzani ba okumisa yo ba makelele oyo bat ba kosala. Na bana koloba prophète Joel on dirait bat ba okumisa yo. Mo okumisa yo du coup ezo salo bien. Wa rencontre ba bêtise. Na miso batono ya nzambe ono ya foi. Ono ya prophétie, ono ya miracle. Pour nous scandaliser ba âme. Bible zoloba avant na koma wana. Yo komi nzambe. Avio ke yo zongisi yango. Mwana na kata libu mo nzambe ache parce que mutapesa bane mutapesa mabote za nzambe. Biso nyo soye bien. Mais yo lokola komi nzambe, oza na capacité ko changer même sexe na libu mo mwasi. O Bible zoloba ke même mikuwa ndenge forma na kata libumu ezara mystère ya mamba nzambe. Mais yo lo ko minzambe ko na capacité même de changer sexe na libumu mwasi. Donc oza na pouvoir ya ko créer kasité cha mo sizemi. Cha simiani zemi abota 4 ans yango yo depuis balaye. Mwana zoya te to na besoin ba neve na ba niesa ba meti. Cha ezemi poto ndima ki bonzambe na yo. Azobota te poane. Azo zemi te poane. Cha ezemi Joel. Poto ndima ki yo komi nzambe. Bible zolo ba scandale oya. Même mwana mtoza si ja scandale. Lelo ba vidéo na yo Joel Francis et comment scandaliser ba foi ya bato. Bato balisu ko sambela te, likola ba bêtise aboy. Ezo sala na soni. Prophète atelemi liboso batate ya bato manki moyibi. Pendant que nzambo yo abengi biso Bible zolo ba lingara justice. Makomelo ba wa abengi biso za mo santo. Biso pe photo za ba santo na conduite na biso. Eloko ya yote osengi permission te. Mozui yango no ya voyance. Donc en d'autres termes, nzamba za pour de ceux qui veulent lire bato mususu pe mukolo bakozanga ba okene koyiba parce que ba na nzambe et amma weza pasi. Bible zolo ba scandale oya même mana mtoza si ja scandale. Pourquoi? Parce que scandale et bomisara ba âme. Nzambe azala na souci ba âme. Priya âme ezali makila ya Yesu. Âme moko aza cher. Ya nzambe lingaka scandale te. Mais bino bozana en train de scandaliser les âmes. Na ba aventure na bino oboko sala. Mais boye ba ongoke yanje au ciel. Tozaka awa. Tokozonga kaka awa. Kosaba la analyse kaka awa. Nzamba za sourde. Bible zoloba. Na période ya Sodome. Ba crier mataka. A décidé aya. A qui ne ko vérifier sur les amants solo. Tebil solo ba 3 hommes ba qui n'arrive pas Abraham. Ba tumba Sodome. Israël a bêti ba cri en Égypte. Nzamba lobi ba cri oh ils ont fait pousser ba oppresseur na bango et monter vers ngai. Du coup, nzambe na otike insensible te na okitana intervenir na bimisa bango na bombo. Ba cri oh bino boko matisa et pas na nzambe. Oyo peuple nzambe bana nzambe bako beta mikolo nyonso akoza ba scandale na bino cher prophète. Boye ba ke mati belé nzambe mafuta si tondi mafuta si matié mais kalate arodil na bino vous en aurez et bourgeois ya bino compte topé sort par rapport ya babiloko bino bozo sala lokola bomona ke no nzamba koma na ye na ebité soki camarade soki nani na bino o bokuma ko ya kosala n'importe quoi botie kombone na kati na ba bêtise na buzoba diku bat balisu ko sambela te bat balingi su ko kende be église te bat bali ko pesa confiance sur ba basel na nzambe te tout le monde devient escroc farceur à cause de vous bien que ba vrai bazali mais bat bakumi na ba ko banga keba mame pona nini parce que défaut à cause de vous mais boye ba ke nzamba za insensible te
bokotikala impunité neti ekomi babenga ngoni ba scandale ekomi wode boye mokili mobimba en parle na moni même bikolo bazosala ba vidéo pona kopesa prophète Joel Francis conseil na moni ivoirienne moko camerounaise alobi tolingaka yo mais tobanga tokoko même ko défendre yo tel ko bilo bazosala nzamba otele makala te toyokelo mawa. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage a lokola yo tanyangwa koka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe
ngami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe mokwa. Autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi mais par son son na se métamorphosé osimingo sangwe maladie na biso olengo bebi naza toxique grâce à lui. Tango akofi badepsine balobi keno akosekwa akonzamba bakristo basekwa alors po bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otango akolamuka abimaki elingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oo biso doliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpo na nga na yo.